Afrique du Sud, en tout cas, on se déranger. Retour à faire ego la mambe fongwami. Alors, on se faire à ça, la caba, il faut aller passer dans l'analyse. Ou artiste, bon, ça, c'est le capacité dans l'analyse. Qui part en tata. Donc, qui paraté, artiste, bon, alongwe papa comme moana, alongwe roi comme prince. Donc, a mis changer nae. Azu pas ça bon moana, à comprendre que faire à papa, tu sais faire la charge qui beau papa. Oh, fallait la fan affaire, oui. Fallait fan affaire, fallait sa musique pour la faire. Ah? Fallait sa musique pour la faire. Au lobby? Fallait fan affaire. Sérieux? Mais oui. Si quoi? Bango ce qu'on a l'idée là ça fan à mutu. Est-ce que c'est mutu faut to finga et pour l'idée là ça linga biso. Je veux dire ici que na janvier orchestre au Canada, tu es sûr et certain parce que tout le monde va négocier biso ba sara ba analyse, ba bi faire lobby nega sentiment loba. Canada un peu orchestre qui nangote. Je peux citer les noms Alexis Wechi, Ken Piana, Mbutalika ou Aïda bango to babi OK né Canada tezaka biloba loba. Banda ba PD wana, baza bato. Bandi ba PD wana. Oui, ce sont les PD, bah vaurien, bah PD, bah bazangatina, bah n'importe mon côté. Mutu tevi que quelqu'un a problème mutu, azaki zengi. Liko nango, quel mutaka et ane kuta salti, yana panza makuba publier mutaka, mutaka nata, ata mutalibo makola langote. Voilà, aujourd'hui tout le monde est pasteur l'été à Kanda, bah ben mutaka nankolo, abia comme père spirituel à Bagolois, autre photo qui est père spirituel à Warrior, le là comme père spirituel il y a Bagolois. Comment na debanda do ekotaki na ngambu na bango kuna mbala mo ba soigner komi wa finga na ko tobolo libumu na ko sala boy aujourd'hui ay komi ko lobela bagola tozo banga te lobi pe ay ya lisusu abeba na bagola ki loba n'importe quoi to monika rabande on a msi analyse wana ba mo finga pasteur Moïse Mbiye balobi yekutu no na Michael Mbayi baloba na kate ba bando loba biloba loba concernant pasteur Moïse Mbiye est-ce que c'est nécessaire muta ki une église mo finga na pasteur wana mieux vaut pasteur Moïse Mbiye aloba na Michael Mbayi ke pasteur na bango de ligne ça ba na mkomo kili Yesu nzamba lobisa benile c'était ata na ndo penza ba lobisete ayoki sona mutu aza mukomo kilisoni et bon Moïse Mbiye solo ba na Mike o bazan ba preuve te. Chers amis, chers abonnés de Émergence One Télévision, merci beaucoup d'être branchés en ces nets moments dans le cadre de votre émission Culture à la une émission dont nous parlons de la culture de la République démocratique du Congo. Nous vous donnons les informations culturelles, les informations musicales. Un grand plaisir de vous retrouver vraiment sur Émergence One Télévision. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie, à la présentation de cette grande émission. Je l'aurai plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Nancy Bassele VIP. Nancy Bassele VIP, vraiment avec elle nous allons essayer de parler de l'actualité. Déjà sans plus tarder, je dis un grand merci à Alain Kembe, la garçon des disques Papa Naninel, à celui qu'on appelle Gini Kembale, Papa na Ibertina, Medio Biboala, Bambote également, Yadjo Biboala, Bachangera Yolo na Capella. Plein de bonnes choses à vous tous. Déjà, si Mido est d'accord avec moi, à fond la caméra, n'a pas ça. Nancy Bassele VIP Mbote. Bonjour. Bonjour Tari, bonjour à toi, bonjour à tous les abonnés de Émergence One Télévision. Bonjour à M. Sapit Mido derrière la caméra. Donc Bambote nae, Bambote Bagolois tout gradiateur en tout cas, mais parce qu'on va vraiment te penza, ça a toujours branché Scotier, na ba émission na biso, na ba chaîne na biso, la radio de cœur, na le padre, ba soutenir qu'à faire rigola, pour ça la choix malam. Voilà, ba soutenir qu'à faire rigola pour ça la choix malam. Déjà Toyoki na ba couloir ba information sur qu'il est fait rigola. Azo Kende Afrique du Sud sur contrat et à Sony Music. Est-ce que tu peux éclairer ba Gaulois na ba Gaulois surtout partout dans le monde? Bah il va faire rigoler Azo Kende ça en Afrique du Sud. Azo Aké déjà. Voilà, Aké. Prière donc en Afrique du Sud. Oui, Azo un contrat à Sony Music. Base na bango en Afrique du Sud donc c'est normal. Artiste Mikole Bela zala quitté. Tant abimi aosa mambunda a obligé ya ko kende ko solana producteur na en tout cas akenda Afrique du Sud lobby na obongisaka makambo mamba malonga mamba malamu penza ezali ebele oezoya ya awa na janvier aba to na Canada le 14 janvier mouvement beza na Canada en tout cas ba concert à Kafu tourno ya États-Unis pe ezaya Amérique ezali en tout cas ba décidé mais pour le moment les pas dans
Afrique du Sud en tout cas ba oh nyonso bonde ko se déranger retour à faire ego la mambe fongwami. Mambo Fongwami, tu viens de nous dire ici que na janvier orchestre Mbeza na Canada, tu es sûr et certain parce que tout le monde va ndeko na biso basara ba analyse ba bi faire lobi nega sentiment loba Canada un peu orchestre qui nangote. Je peux citer les noms Alexis Wechi, Ken Piana, Mbutalika ou Aïda bango to babi a OK na Canada tezaka biloba loba. Banda ba PD wana baza bato bandi ba PD wana. Oui, ce sont les PD ba vaurien ba PD bato bazanga tina ba n'importe mon côté bato asima faire ego ba ma faire apesa simate bino batari pour mo lobela faire pesa simate pour oza muto apesa simate donc bon ce sont les femmes ba PD ba bas le roi biso ce que ba ça ba esprit boso ba ba yuma po ba ya ko tricher ko za la mwasi biso ba ba si normal donc ce sont les PD ba musala PD so ba 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 ngote tunisa biloba loba baza ba tout bato baza ba cop na bango PD musala po ba kaza PD au sentir po to musala ko ta pantalon to e ba te mutu mo abeta ba PD mo e ba te wa za so mba tembe mais ba comportement bon ba bimisa ko loba ezaka biloba loba na bango nde ba mesana o sa ba detract ba makambo mabe contre faire ko eza bango te batinda bango batinda bango bali na bango mwasi na bango atinda bango po basala na atinda bango pourquoi leur union se faire à ça la ka faut ba les passer dans analyse ou artiste na bango ça sur les capacités dans analyse qui pango kutata to qui parate artiste na bango alongwe papa comme mwana alongwe roi comme prince donc a mi changer na ye azui pesa bo mwana a comprendre que faire aza papa tikeli faire la charge na ki bo papa t'occuper te artiste na bango akenda sala bo to qui parate pourquoi ba ki paka ya faire pour vous dire que faire un exemple à suivre il faut faire ça pour ba lier ba futa bandok ba komba bango etangama bah comme là bango etangama toujours bango wana to moni faire rigola le jeudi passé à assister à une culte une église ya pasteur Moïse Mbiye bandimi ya cité Bethel tout au pays bino mbote mais to moni kaka bande on a mso ya analyse wana bango mo finga pasteur Moïse Mbiye balobi ekutu no na Mike Alambai baloba na raté ba bando loba biloba loba concernant pasteur Moïse Mbiye est-ce que c'est nécessaire muto ki une église mo finga na pasteur wana mieux vaut pasteur Moïse Mbiye aloba tena Mike Alambai ke pasteur na bango de ligne ça ba tena mko mokili Yesu nzamba lobisa beni leste ata na ndo nzamba lobisa te ayoki sona muto aza mko mokili soni e bon Moïse Mbiye solo ba tena Mike o baza ba preuve te o senti ke baza bande moko ya bakizengi na mutu oyo afinga ka Jésus Christ de Nazareth sala soni ya Yesu Kristo asala ngai na yo o aspesa biso pema mutu fo obanga il faut o meku kutute mais mutu oyo kisa nzambe soni bango batika acha bango loboko e bo pasteur Moïse Mbiye wa azako alako banga toujours nzambe na ye wa yebi valeur nzambe na yo asela toujours nzambe na ye donc baza bato bazanga ba argument bazana eloko lobate faire les saraba comment faire les ça bango la ça bango pe comment faire ça bango faire o faire ça la eleke na maele na bango OK na A faire na B OK na B faire na C donc eleke na maele na bango tout à fait normal au moins na basa ba blora bongo yemoka lo bango déjà à l'aise ça bango c'est un papa pervé le seul mission benga patika ko benga papa nde benga papa wemba donc aza mission benga papa za na valeur mobwe mission ba benga ata mona 3 ans benga na kombo na ye niveau na ye ya kombo na ye donc eza pas souci sonyo ça na bango o faire ça là artiste bango ça na bango ton faire OK église OK ko manganga that's quoi différence wana bazangi ba argument bazangi soni wana ota nzambe nanga te penza artiste so mamso asalaka alongwe papa komi mwana muninga OK obiko nya nzambe yo OK ko commande kozwa kodia ya kindoki merci basele ça te fait quoi tant au monde la personne ya Ken Piana oyo vraiment je regrette beaucoup pour Agnazara journaliste parce que ça musalo soni intégrer journalisme par force comment on a assisté à faire énormément ko finga benda faire ko critiquer faire na ba sens moya mabe ba poser une question concernant clip à faire ya ma liberté au tout le monde de so fali à salipe clip na studio color o ils a presque identique na clip faire ça là qui bien sûr que color ils aura fond na ils aura toujours bon mais ba tourner juste une question à comparaison banda ko finga koloba qu'est-ce faire à l'attaque ya ba torti ninja bilamba l'attaque ya ba échafaudage na poto lobby n'importe quoi sur les padres maintenant ça ga yo ndenge ni gomona mutu bongo un est censé comme lui si je peux me permettre yoloba afinga à l'EHPAD ceux qui sont journalistes maël le quoi yo
loko ba Charlie Prince ba héritier ibula ba Nika Bwe mais ngena déranger nga mutu tebi ke kena za problème mutu aza kizengi likolo nango ke mutakala yana kuta salti yana panza makoba biblia mutakala na ata mutu aliboma ko lala ngote nansi basele mutaza na poto takala wana ekotemisa mobali mote siko mutu ana fama bata mitakala salite bongo mutu balakisa mama nje ba olukela poto basangsaka mbinzo masangu bache soya banyiki mama na ya botie mutu alakisa bane baza lokola babenga bana ye ba lokola babela koshoko malnutrition natala bana natala misu na ye mo misu na roi ss ebi misu na ye na ata na forme na misu na te mutakala ya na ye ni la salite natali forme mama na ye baba to lamba te ba famille mo modi. Est-ce que ndenge ya critiquer les padres bongo mener de vive voix ce que ça la bateau baza intelo ngé ça passe muto ce que mamba critiquer to ko tout plus moi raison ce ko za mutu moko et alokola ndoki mo na quartier église mo ezalaka na bamba onka mabanga po echake moto yesikoyo alokwa aza ye na mutu bapo batindake na mutu atindaka bitemo loko yo za valeur to eloko te peut-être so chrétien ye soye ça les passe ngoso na chrétien peut-être ki ko luko to bako ba répondre yo loko ça maintenant ngo tina boye ce que au chrétien peut-être ko ça les passe comme le roi affaire mobali l'idée na bango apede faire mobile l'idée na bango eboyemba te faire eboyemba l'idée na bango aza eloko te ayu manyama faire ajo mon frère ana niveau ki mobali moko oko imaginer te donc et ça la nga ni chaud ni frappo et to eza njero za faire na mutali boma na mutali boma ndeni on répond imbécile par les aza imbécile aza fou aza liboma amoka ne mutakala ya des ankele nde mo bango azala salita nkele na bani bazala nkele asa basa na TV nde azali siko no lampo et ça la ngelo te. Voilà, aujourd'hui tout le monde est pasteur l'été à Kanda, babenga e mutaka na nkolo, abia comme père spirituel à Bagolois, autre photo qui est père spirituel à Warrior, le là comme père spirituel ya Bagolois, comment na debanda do ekotaki na ngambu na bango kuna. Mbala mo ba soigner comme wa finga na ko tobolo libumu na ko sala boy. Aujourd'hui ay komi ko lobela Bagolois. Tozo banga te lobi pe aya lisusu abeba na Bagolois ki loba n'importe quoi. Bagolo baza en esprit soki aye na ndenge ya bien oui po bango tu babimisa ba secret ba yebi nyonso bavanda vraiment c'est émission bakomisi na offert moi mbala na voix moi mobali ana non mon ba mais à composer ya biso hôtel le matin après vite ça to détruire boy to ko sa boy basala ngo soki na ndenge normal ayebi ke bakosa mambalo bara aye kelingi aya parti mo place mo bakosa raté mais soki paluki aye na ndenge mo ba après biso zala ka wana to faire comprendre qui est en tout cas biso zala biso prêt to banga na biso te soki aye na ndenge faux so aye na bonga faux akuta vena ba faux malamu so aye ndenge vrai to yambi ba yebi bi alobaki yango bien basala na penza programme bakumisi faire to ba sisa babengi bango bokende boye po fallait zala fan affaire oui fallait fan affaire fallait sa musique pour la faire fallait sa musique pour la faire olobi fallait fan affaire sérieux mais oui siko bango siko tala na l'idée la biso afana mutu est-ce que biso mutu to photo finga e po l'idée la biso linga biso bazanga ba argument ba bongo ba bango tout au bal faux et archi faux. Voilà, tout au bal faux et archi faux. Un grand merci à celui qu'on appelle Gilio Tamba, le revendeur Moutate Kagami Tukaya Solo. Un grand merci également à Normi la Perle, Normi la Perle Noire depuis Paris. Plein de bonnes choses à vous. Alain Kembe, la garçon des disques et papa Ninel Babi. Plein de bonnes choses à vous. Tariq et Makassanda en direct de l'Istanbul. Plein de bonnes choses à toi, Mondoi. Pese Langambote na Kirin Dika Mobimba. Nancy Longangi, ma sœur, Angèle Bangabanga, Asia Tombi, Vicky Mpouati, Bino Nyonso, tout Kadhafi Mabenga, on est de cœur avec toi, Nzambaza, Nabino, Abati Labino. Toujours ensemble. Nancy Bassé, les Babi, depuis les Padraye, Babombi Orchestre. Orchestre va nous répéter chez les honorables et répéter sous Kunati, Babi, comme si na ma campagne, on est à la préparation à Canada, Tondengeni. Bon, on est à stratégie mouvement. Normalement, chez les honorables, il y a des répétitions en coulisses. Malgré en coulisses, il y a des côtés. Si on a fait rigoler, il y a des coulisses chez les honorables. Et ça pour Baba Kitche Boukana. Donc, il y a stratégie à mouvement.
voyage à Canada ezali ba voyage ezebele tant ba cha répétition mo eza populaire na place fait ko la linga ba fan na ye ba ko to ko annoncer bango to ko yebisa bango mais c'est pour bientôt pour le moment ba répétition en coulisses et retour à le padre peut-être ba répétition des amis ils en coulisses voilà ils en coulisses toujours Canada ça d'actualité est fait rigole avec bureau mobimba bazo bangate lelo vent et comme memi ba musicien poto ba musicien ba kimi ozongi yo moko est-ce que le padre a déjà préparé mentalement a préparé sur le plan organisationnel afin que la réalité ou ekomeli ba ndeko mususu ya ba musicien et commater parce que et bien ça peut crédibilité orchestre au même ba musicien poto ba kimi est-ce que fait rigole azo bangate ba musicien ba kima nous répondons à deux volets. Premièrement, le mission de Jack 7 bazar bien encadré, bazar la mémoire, bazar la mission, bazar besoin de carrière. Deuxième chose, ce qui est arrivé que Misha Kima, ce n'est pas aussi grave. Leader est dans le mouvement. Attends, Misha Kimi, Misha toi Kimi. Faire à faire, on récite pas bon ya kaka. Mais tu souhaites un autre. N'abi ba niveau ba Misha na biso, n'abi comment bazalaka, comment balinga msana bango, n'abi ke ba OK Canada. Bon, après Canada, bon, ok, aux États-Unis. Après États-Unis, on a tourné à Europe. Bon, ok, les misages, oui, juste Schengen. Bon, ok, les bossons, bon, si arrivé, on t'a kimi, il fait aux affaires. Comme même, il sait, Bakima, orchestre, bateau, bazar, bateau. Donc, qui m'a mis, c'est un peu personnellement, et banque ça. Ce n'est pas d'actualité, c'est le raciste. Et ça, on a le casicate fa, mais c'est qui m'a fabriqué. Alors, répété, il y a tout le faire. Depuis qu'il a osé, comme il m'a mis na poto, so boya, so boya, qui m'a depuis qu'on s'est depuis. Donc, on a aidé dérangeant un artiste. Voilà, et dérangeant un artiste, c'était beaucoup. Merci beaucoup à Nancy Bassé, les vieilles, et puis Tata Moissia Bana, Babim, Leki Azate. Hein, oh, Ngainan. Même moi, non, Azan analyse. Oh, comme mon guatana. Oh ngai tama kona ngai ena mupende maike na bucho bela ena mupende ena nyonso nga ngapo kokana nga po sa nga sala. Voilà, Nancy Vassel, un grand merci à Boavida, hein, en direct de quelque part. Plein de bonnes choses à toi, mon ami également. À Clovis et Mimpala, Clovis et Mimpala, Boavida, Karine et Mimpala, plein de bonnes choses à vous. Un grand merci à Stéphanie Mata, hein, maman à la belle Stéphanie Mata, ma chérie. Plein de bonnes choses à vous. Mes remerciements, mes félicitations à l'honorable, hein, l'excellence Junior Mata Balobi, le nouveau DG de la SENSAP. Maramouza bien, Junior Mata, Stéphanie Mata Maramouza Kitoko. Plein de bonnes choses à vous tous. Bozo Landabiso sur Émergence One Télévision. Tomoko Mabena Souka ya émission avec Nancy Bassele VIP, l'image incarnée de l'intelligence à presse. Nancy Bassele, la guerrière, moi si Nakatia Mibali. Mbote na maman Fanta Fofana, maman présidente à Bagolois, également à Emmanuel Kalonge, les sages, ma Sylvie Betima, Madi Wembo, Mbote na bino nyonso tout Nancy Basele. Tokomoko na suka émission na biso, un mot à tous les Gaulois, Gauloises balandi, bada disséminés à travers le monde entier. Dadi Mavungu Vungule, Yannick Ndulu déclaré international, également Béra de Prince des Amunda El Chapo. Un message nini ozana ngopo na ba Béra da salara yo moko. Béra na vanda na matanga mo yaki na yolo. Sibitima boy. Non tindo mutu mo esikoza. Aya boy. Bana ndo compter ba $20. Maître, je t'aime beaucoup, tu es mon yaya, la linga comme moi trop. Yabayi Mavungu, je t'aime aussi beaucoup. Yannick Ndulu, je t'aime aussi beaucoup. Mon papa Hervé Ferrego là, c'est mon papa. Je l'aime tellement. Atulinga Nancy Basele, ça va à peu près ça va. Pour ça moi inga seka linga matolo. Donc papa na biso to linga ke moi mingi bagolo to soutenir Ferrego là. Merci d'abord na comportement na bino, na attitude na bino, na absence na na présence na ye. Na moi non comprendre te. Ba tout bon bazara PSP Ferrego là zali. Ndeni batu. Ba wariant tout. Na ba jeunesse ba wariant tout. On me pose ba ya qu'est-ce ça. Ba comprendre que mambe vanda étoile ba tout fa ngote. Mambe vanda awa to consommer dynastie février dans la dynastie D. Est-ce que c'est sûr et certain que février dans la dynastie D, mois de janvier mamba sikeze belé au Ferrego à Autoroyo Karoloba. Mamba sikeze belé. Merci na bino nyoso bolandi biso, merci na Laura Tendance. Il y a Laurent Tendance. Ouais, on a appelé ça un conseil belé. Jenny Manganga également la légende. Il y a Fuji Manganga ya selon mon cœur. Il y a un message na mabe na nga, ya bi ke mono mutu bien ta message nango. Merci ba tutu balanda biso. Emergence One. Ba abonné bozonga bozonga na funda mido mikolo alingi bino te. Na mo ndira zongeli bino.
tolinga chaîne au mingi tolinga et vivre et zal en tout cas bato basabonner sous massivement to consommer dynastie impodé et en février. Est-ce que dynastie des soyez sûr et certain que disque d'or pegoya? Disque d'or de vendre des alliés à solo. Hein? Et vendre des alliés et c'est le jour et bima. Oh ils ont été que ba représentant bato ba kima. Oh ils ont bato ba représentant bato ba lela. On a ça de max. Bien sûr. Ah oui, merci beaucoup Nancy Bassele. C'était le vôtre Nancy Bassele. Je suis Tariq Ngang, le régissime journaliste Nzambe. Un grand merci Nabatutu. Berti Souvezara, mon ami en direct d'Istanbul. Plein de bonnes choses à toi. PC Langambote na Joëla Matempa. Hein? Armel Ndombe, babi. Plein de bonnes choses à vous. Tony Mayala Mayoka. Bambote Nabino Nyon, vous êtes disséminés à travers le monde entier. C'était le vôtre Tariq Ngang, babi Steven Duka. En direct de l'Italie, mon ami Babi Maramouza, tellement kitoko. Bambote na yo, bambote na bana poto, nyo surtout bolinga Tariq Ngango. Mon numéro est affiché au bas de l'écran, bo benga to solo là, to développer maramou ekozala kitoko. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Émergence One Télévision. On se voit prochainement.